Maman Pela, on a raison. Et Pela, au titre, non, c'est un pardon. Parce que ce qui est commis dans Minoko, il y a battu, sous au coup de bazan, à temps, il y a tant à combo la ngate, pour nga na linga qui paie. Na linga qui n'est kimia, quand des batailles arabes sont à l'église, tout le kimia. Et là, on a la linga qui est au sala yangoana. Mais ce qui peut salama qui paie en Wezali. Batu musupe ba inga ba bete na peka maboko nani abenga ki la reine bolo ko commune de commune to pesi ka nzambe merci et puis la bimi na kasho akufite donc ma sœur na nyoso oyisanga na menoncer ba appel ya mabe ba robomanga ah oui ba robomanga ponga na za jida nga kabaka ba ngai jida na teki et puis la pona $100 nga na sengi ne pardon pa Maman Pela na nyoso mais na pesi nde merci pa moi sa vie de loin Justine Mata na pesi merci na kabal bekaka ayebi soki ngai naza jida na botraité nga na bakombo nyoso na nzimi problème ezate merci na bino mais oh nga na ye pe naza c'est ma sœur camarade na nga collègue na nga yaya na ngai ya musala na sengi bolimbi ici banda na banda théâtre 28 ans ngo na okofisa na kota ndako nganga te na yebi na ngande basala mutu mabeki na kena na ngo simba kiste pona za succès même si Justine Mata atotonge nga immeuble ata na zangi na ko boma ndeko na ngate pota musuna immeuble otongeli Justine yebi nazana ba voice na ebe zana mama Justine Mata yewana mama botili biso Justine Mata paye au pembeni mais bango ba kolobatie tozana mama le qui ya Justine Mata Justine abande koluka numéro ya Epela nde azwaki yango pa Bijou la reine ke po basala vidéo à démentir makambo alobaki Bijou la reine ayebi eloko mon côté Justine peut apprécier $100 wana oyo bakangai biso samedi na kokate tina komi na clinique des anges wana oyebi yango na sima paye dipepe na bova traitement ok docteur na nga ayebisanga bi ozobela oye ndeni ok tension 17 otamboli mbala mo batenga bapesi nga chambre donc ba malade mo ebimi na kanda kite omoyenga so na kanda na perdaka obeli kaka pona dossier ya Epela on parce que elekela ngai banda na bota donc esalinga mabe na vie na nga donc mokili oyo eza mabe aza na nga na ennemi na ye te aza na kanda aza na raison parce que auti place apasi parce que soki nga nabengaki ye te bamambo otan mosusu enga ozala nango te nzambe mpenza alakisinga mpenza alakisinga ndeni na okovivre na mokili oyo obenga na tournage na yo na koya obenga te na revivre kaka o divorcé na de Suisse lelo o commune robima na ndeko Gingombe artiste oyo azali mobali ya collègue no peka ka musala ben ezali infidélité au sali tu eza pena divorce obima na Gingombe na lelo pe fort Gingombe kamana nga ya lelo te ya lelo te yanga kotisi na infidélité te komba Bijou la reine botongi bandako botongi ba immeuble na komba Bijou la reine franchement mama if love is crazy love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer. O bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie
baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloke yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme on a salarié business pour que nalinga makambo nanga ekende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir docteur Likukuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé démon Likukuma ezalaki so naoloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fo nakangama na eloko moko boye nakokakanda sikoye matanga donc soki naoloba likambo nakoseka te fo nakangama so nakangami sikoyo nakokikanda mais sikoyo Likukuma eza te naoloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba air nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nanga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nanga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nanga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani olobi nango mwana nanga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badélivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango, avec Yves Ipantos, directeur d'info, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, Super Promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec Bijou la Reine, Tozanae, Tokosola et Belé, par rapport à ce sujet, on a plateau na biso ya mokolo ya lelo, je crois bien bandeko Mikaba Djinde, vous en avez ma caméra na Piro Mazalanda, en tout cas on est toujours ensemble. Merci na maman Eminite Mamotema et tous pepele mbete de maman Dikelemba, Billy Vumuka Fondation, Tosunga ba vivna orphelin na bosité pour prendre du bon en Canada, mon ami Bambote Belé, grand frère propre Jean Robert Kala, les savants de l'ADC la force qui a Timotema, il y a maman Nicole, maman na parfaite à Paris. Big salutations à toi mon ami qui s'était le futur. Merci dans ma geste. En tout cas, merci aussi à papa Moïse, Nakado Kitoko, le prophète Moïse, tout à la Makoma. Merci Nakado Salibiso. En tout cas, là, je tiens à vous signaler que tout ça na commune Yamatete, donc Flat Hotel Les Zéros, donc Nakati à quartier Mandina A49. Na commune Yamatete et pas les PDG et Dox Dieka. Donc service Sarah Diba. Beaucoup témoins moi c'est moi Pembe Sarah Diba. Moi c'est Pembe. Donc azapena client sera yambio, se peli et puis nous surtout les allés avoir flat kitoko, chambre, piscine, les allés restaurant, colia komela et puis vin, champagne, tout ça donc avec le PDG et Dox Dieka awa. En tout cas, Makambo, Kitoko, comme vous le savez très bien, depuis déjà tout ça, Bijou la Reine, tout cela n'a awa Makambo belé, boyebi mamé pelazaki arrêté et à ce moment à autobima, auto boyé, Bijou la Reine a divorcé, na mobali naé, avec mon bimana artiste comédien Gingumbe. Donc voyez, balelo ba réalité surtout et ça là bien, na ba fan au ba déranger qui biso pe moi mouké. On va benga biso moi minki. Bijou la Reine bonne santé na yo. Et puis il y a Moussa Zosala, il y a groupe na yo la grâce hein. Maman merci. Merci. Merci na ndenge considérama et puis là ba abonné nyonso ya chaîne plus chère. Santé za bien, santé tourissenga vraiment. Na le quoi que za bana nzambe. Nzambe asikate ndatika biso te apesinga kimia santé pe ya groupe le temps de la grâce eza bien le temps de la grâce ok
16 ans déjà le temps de la grâce. Ok, tour préparé nini? Mais tout on a préparé non tellement ba makambo leki ebele nazaki na ba préparation mingi surtout na juillet oyo vu que makambo na kuta nango nande na beli vraiment na salle une semaine et demie à l'hôpital donc et la bungsi vraiment makambo ebele ba projet ebele nazalaki nango na bungsi. Obeli kaka ntango makambo eleki ndenge obimaki jida ya koteka moninga na yo obi ezalaki avant makambo wana esalema? Non omoni likambo mpo lelo baobengo jida. Oui c'est normal baza na raison ok baza na bango na raison ya kobenga nga jida mais fo oyeba ndenge nini ya kobengela jida ngo moni bino boya bajournaliste fo boyeba makambo na source ive nde ezalaka na so likambo ezobenga nga naka nayoki boye yaka tosala émission omona ngai ya liboso bato bayebi nga napesa non merci na ebakata vingo merci na buibui irene na baprière merci na mama Sarah Kabelo merci na mama Ani Motema papa de Gaulle merci na Gabriel Bolembo merci na mama To batika yenga te merci vraiment pe na papa na biso Chaka Congo batika yenga te parce que bayebi nga vous comprenez? Moi, je suis au cœur du il va salir Bobité, il va en tout cas, il faut la vérifier. Ça, c'est bon. Yves, à cause de ça, est-ce qu'il faut que analyse ya bongo? Vous comprenez? Oui, quand ça l'émission est dans ma bête, ma petite mais tant où vous avez l'émission, na likambo yebi mutuna makote pour na kofinga ba un jour. Yves nga na koza mobola te po na mwana nzambe nazanga $100 te nazanga $200 te nazanga $500 te kwa fane na sokoda nazwa mbongo chaque fin du mois naza merci na mama Denise po na otobela maladie moko eye bou soki penza nazalaki na carte assurance maladie te mais tant mosusu bakola likambo batikali nga na kufi. Merci na mama Denise Nyakero na carte ya assurance maladie apesa biso ndo moninga tosola no boye na bande koyamba telefone te na bande komona flou na okoka su kotala te donc oyoka bien te. Merci vraiment na ye parce que mbongo ebimi na une semaine et demie kako eleki ebele. C'était dit à quoi? Attention, sucre, on a tout le bateau. Na zongela moi lisolo ngo ezalaki Justin Abenganga, Justin Mata. Non, attention, il y a maladie au bêta ciment. Donc, quelle est notre histoire en moi alors? Peut-être que tu vas suite dans l'eau. Abenganga, par exemple, mercredi. Maman Ndeni, on a bien. Là, tu as bien qui est. Pour Moutouna, mon boy, à la somme, les artistes, mon cousin à Dubaï, à Tindela, mon manette, moi, ma bio, qu'on est à la rate, tout ça, la relation à Bissot. Ah, Moutouna, non, Azan, à Tindela, Justine Azan, à Tindela. Nena benga kana ebise mama batinde ngate o te kutu biso to koma ki pressé na mama pour bazali na Dubaï na mama ba en tout cas to kuta na ina isuste OK le blanc benga mama ndé na za boye bino boza batata mwasi ya bana na nga boza bande kombali na ngai moni makambo ezoleka na ba réseaux sociaux ekeye zongi bato mususu basala ngo menga na lingaki na luka kimia na ndeko na nga mame pela. OK. Vous comprenez? Soit tu te sali émission, soit tu sali vidéo moko o yesala que non, ba moni biso toza ensemble et puis tozo seka mo ambiance ndenge ezalaka. O bango bayoka son. OK. Là c'est pas mes athées. Empereur j'ai fait le bala mo ba grande sœur na nga Véro akufela ki papa bango. Dans un 3 matanga acteur na ngai et Japon. L'Inde Japon a fait les mois na ye. Petite sœur nanga a fait qui papa kuluta bana. Parce que yaya famille. Ya libota. Donc nazaki vraiment tango benga na mama na matanga mo to kuteza tango benga na bengi mama pela na mama je suis na benga le bi photo kutana bosala vidéo moko ya pardon non soit il y a pardon il y a ambiance il y a paix ngai pende oyebi
mwana matete mwana lemba l'esprit belé omona Justine okondima te oyebi ete okondima te akoki kosala likambo ya bongo nandimelaki ye nabengai mpe mama epele nayebi se jour nabengaki ngesi nde naza boye tookunda lelo naokende morgue naoke mpe kosisa tournage ya Karine Pala mpo tosisaki te mpo na voyageaki nakende braza nake point noir bazela yenga naoke esisaka 5 tableau so nakomi banda na obenga sikoyo bato bakende cimetière nga nake nasisi mpe tournage nabosani nanga aye obenganga mama oza wapi naa na matete yaka na mongo ayisinga lokola nga naomata na nga deya mongo afula tosala yango ka lobi lobi yango ezalaki jeudi abengenga te abenganga vendredi mama tosala ndeni obengi mayepelanga abi bon zala na signale mpo jour wana azelaki yo obengaki te nde na obenga mayepelanga mayepela ayisinga mama naa na tournage nakauka pa Marie-Charles tosala ndenge nini bon zala nabenga nabengi yebisi ngai boye tata mwasi bana nde naza boye na boutique na yanga moko et en plus mutu nabengaki ayokanga suki akomi déjà na wileri wana bokomaka na wileri tosali na biso mpe video epela mpe aye na victoire wana tozwi mpe taxi ya wileri tokiti wana abengi ngai bimama boutique yango eza wapi ndayisinga bovanda na 155 bokomande nazoya epele sikoyo azali presse mpo ake tournage mpo bande kobenga ye mpe ndeni toyobenga ye kobenga tobengi ate mama otiti pardon limbisanga mama epele limbisanga nakangami na embouteillage nazoya ide ya mabe wana yo mpe intuition ezosala te ke ndenge mibengaka mi l'esprit nde bozala mpe l'esprit mama epele esprit ebele yo mpe esprit ebele mais bozalaki aveugle non pas aveugle omonika nde baoteya koluka kimia et tout ozomona trop de problème mpe bamakambo ezozala bien te lokola ndeko ye moko areconnaître abi te o famille ya mobali na nga omoi na makambo nyonso Yves ekoza mwasi babali ye okoluka kimia na famille mobali ata ndenge nini ata baproblème yango eza ndenge nini famille mobali no bayebake wana aza mwasi na biso yo mpe fo oyebake wana baza famille ya mobali na nga baya babelle famille na nga babalanga basala makambo nyonso donc fo respect ezala ozomona eloko nga namonaki yango wana mama epela mpe azalaki ne mpe normal abi bon lokola tookende telefone na biso ezali na kosala video na kopesa kaka place oyo nalobaki mabe omona tosala video tokenda biso mpe tovandi tomonaka bato babimeli biso elekelanga babi nzambe oyo toyokaka na sango babimaki balevaka bato bango oyo babimi na mata ye moko bien ye mata azalaki te babimeli bino na teni bien ezalaki bazalaki na teni civile et puis mata azalaki no to azalaki te azalaki te babimeli biso en teni yokaka mpenza ke bato balevaka bato baleve biso to tokoti na mutuka oh non bino boya bastar alelo te ya kala fo bobenga soki bopesa $500 mpo toyebisa bino moto oyo afundi epela ngai bafundi epela na yo kovanda ngai biambo bayo bimisele epela yo toluki yo partout na bakininga bwa partout toluki yo tambusi biso bopesa $500 tobengi mpe oyo tokoki kobenga tobengaki kutu na darling tant tobengi darling bango siko bandotambwisa biso ville mobimba wana ti bazelaka soit batinda no na mpesa soit na orange man ngabi bon nde basalaka toyokaka baleve mutu batinda mbongo yango mpenza nde osala bato banzobenga balobi nini bato baobengabenga parce que azalaki na tournage bato bazali na bango na tournage nde bandi kobenga baoloba nini babi te fo avant batika soti topesa $500 bayebisa biso mutu akangisi epela nde mutu mwa bi non basalaka bongo te dossier eza wapi o na parka Gombe loko eza na parka Gombe bosani bokende kaka na parka Gombe nde toyei kokenda parka Gombe wana nga sikoyo telema bato bande kobengabenga nga bakitisi nga ya se me ovanda na nsima wana nde nakendea komona mobali ya grande sœur nanga moya otanga kombona eza te mpona respect ye mpe aza maître avocat nde tovandi wana
nabengi vie de loin nayebisi tala boye nabengi mpe président mosusu elombe azalaki na voyage abaki aoya samedi mpe akangaki vendredi nabengi mpe paa masumu abi azalaki na matanga acteur na ye akufelaki mwasi nabengaki tout le monde baprésident ladi esobe parce que elekele nga elekeli nga dono ezolekela nga tala boye nde eloko ezalaki vendredi nde bayotamba mepela na kasho wana yo batiki nga batiki nga minute moke Justine baye na mama bango na grand frère nayebisi ye mama oza na mbongo oza na bato boliaka na bango bomelaka na bango okokaki koutilize bango comment c'est possible obenga nga mpona makambo mosusu ekomi makambo mosusu est-ce que vraiment makambo oyo osali ngai eza malamu ndeko na ngai est-ce que vraiment osali mpenza malamu en tout cas nazalaki gentil na ye te nasepelaki na comportement na ye te nde yo oloba o bato mosusu kutu bazobenga ye basepeli babi osali bien nga bi bato wana kaka baobenga yo wana bacomédien to bafan nayebi na nga te bato kaka bazobenga yo ke osali malamu kaka bango wana baosala nini baobalukela yo bimisa mamepela toza vendredi mokili mobimba bayebi nani Justine mata mosa video nasali nini akangisi mamepela longola nga na makambo oyo longola nga pardon longola nga makambo oyo nde omoni ekomaki na osenga mamepela owana raison nde ezala peke okobenga nga bishu toke place boye mutu boye abengi iva abengi biso tokutana lokola bobebanaki abi lokola mamepela ya mutu na nga tosala nini tokende omona kaka mabe owana raison ya koloba mais bato mosusu mpe baa na raison ya koloba mais fo oyeba elobeli nini booloba nga mpenza biju nde naza boye toswana na epela te epela na nouvelle oyenge mpa mangwau ngai mpa ngadiada toswana te tobunda te toyela mobali te towelela elamba te toyela mbongo te yo mpa mangwau ye mpa ngadiada ye mpa mangwau nga mpa ngadiada camarade na nga yake no mama oza wapi tokutana tostafe ya eloko te ya problème te même ate ezalaki problème na osala yango pourquoi soko de futa nga naza na groupe na nga na bapartenaire na nga oyo chaque fin du mois bafuta nga nafuta ndako nafuta mai nafuta courant natangisa bana na ngai na mbongo ya théâtre lelo mwana na nga Diva Kiliman aza journaliste donc kasi aza modéliste na famille oyo nabokolaka na baleki na ya baleki yo mutu moko oleka kaka na émission kaka mpo osali réputation ya bijou la reine mpo na $100 $100 na osala nango nini mpona ke eboma ndeko na nga mpo na $100 mais non ozwaki mpe $100 yango navanda na mata yeyo navanda na mata te tolie tomeli to nde baorange yango mpc ekoma atikala kopesa nga eloko te epuis ye kuta oloba na nga bimama nde boyanga mamepela boye mpo ye aloba na émission obeta ngai omona est ce que obeta ngai bi te wana ezalaki nango kaka kanda siko ive moto oyo iloba nobongo oza na makanisi ya mabe ameno toke tika ngai mpo babimeli biso wana olobaki nga na ajida mais tanke na ye biso ive mutu boye aza na besoin na yo botya kimia boye na boye oyebi place tokende ozomona mais lelo babengi yo jida lelo batraite yo moteki bato batraite yo kutu meme ndeko atekaka bato na afrique wana na winda tipo babengo mpe kabakaba babengo bakombo nyonso alors lelo ntango ozomona bazo taxe yo autrement baobenga yo jida epa amino moko proche koto boye mpe bacomédien mosusu mpe basepeli te babeda solo yo oyebaki mpo ezwaki yo bata ebele baobengabenga yo existence wana falo comprendre $100 kaka mpe esali ke okota na dossier oyo nyonso jida kombo wana bapesi yo mais nzambe ya mokolo nzambe ya mokolo omoni nyonso tosalaka na se futamaka na se ocomprendre bokokanisela motu bosala baréunion mais nzambe azokoépargne bwengu osala motu bosali mpe likopa moko boye moi na congo eza ndeni so balingi babebisa réputation nango tomona bakonzi ya mboka ebele bafinga bango bamusicien ya biso ya bastar minene bafinga bango bamiyibi bakambo ebele ozomona eza kaka mosala na nga oyo nalinga yango lelo ekomi boye ozokomprendre ya ive
eyaka mosala oyo me ngai conscience na nga eyebi ke nakosala epela mabe te ata motu kutu asalanga bato kutu basalanga mabe ebele oyo eyebi baleka na bemission bafinganga na bandenge tu me natikala okanga bango te natikala okangisa bango te parce que nazangi mpe bato oyo bakokangisa bango te nayebani na bacolonel nayebani na bagénéral oyo bayebisanga ezaka akeno zala na raison zala na raison yango mona ata nazwi décision moko bona bi te mwana mwasi oyo ifo nakangise mwana mobali ifo nakangise parce que ça n'est de trop toza baresponsable bana biso bakomi mikolo bamona bango nde bakoma otala baréseaux sociaux oyo êtes-vous sûr que lelo lisolo na ndeko na epelekeleka est-ce que komi binemi te na dossier bon wana eza problème te parce que eza na moto azala pembeni azofula aye mpa na aseki aye koto abomi aosala ete azojoue barole ebele epele asambelaka ayebi soki mpenza asambela nzambe ya solo papa ya biso prophète Paul Dominique aoyebisa ye nga mpe nasambela pa apôtre Gilles Bumba Makengo na église du Dieu créateur de Descatenda ayebi tosambelaka tosala asambla te même minute soki oza benemi oyebi nga aza na nga na enemi na ye te aza na kanda aza na raison parce que auti place apasi parce que soki nga nabengaki ye te bamambo otan mosusu enga ozala nango te ozomona mpo nayebi ke bato bakangisaka bato jamais okozala keno if bengelanga mutu wana mpo bakanga ye meme ata bato wana bazala na bape crime bazala na baparke ya bagombe wana balukaka bato ntina ndako baokanga yo me nga nakamwa mpo na nini Justin alingaki kaka autilize nga mama mokolo boye naza na bana naza na famille naza na belle famille mpo bato babanda kosali réputation na nga. Voilà. Moi, je crois bien que Tozaki n'avait Kolokwanga, Tchaka Congo, Tozaki n'aye na parquet. Tozaki ko assister ko Lukatoye ba en fait Tozaki ni to kutana chéri non et alors singa sika Tchaka Congo Zaki to kutana Tchaka Congo. To benga maman Justine Mata. Asipso ke wana Zaki jour oyo maman pela ça il a 2 jours. Ça il a 2 jours na parquet na grande instance kuna. Tu vois comment il pas Justine Azalaki na maman Botier na Kalembele mais na boutique 18 ans au sonana bango mais c'est bien que dans tout ça Bijou la reine Azalaki vraiment innocente na maman yeba ke lorote wana malbe uti pas Justine Mata malbe uti pas maman Botier Justine Mata pe biso Justine ndem da kangisa ki pelate mutakangisa pela eza noko na ye na ba parents ya Justine bango ndem tu bakangisaki epela ba sepela kite na ba dire na ye par rapport ya ozaki bongo émission moko basaki na ndeko journaliste Jérémy alors ba dire wana bango ba sepela kite ndesaki bakangisa mais Justine mutakangisaki te eza ba décision ba parents bazwaki alors ba longolaki yo na kati ya dossier yango ozali innocente mais tant yo moko zomona ke koto boye bazobengo innocente koto boye babenga o jida oza koanalyse yango ndenge nini en fait bon nga eloka na oloba epela otiti na osenga eka pardon parce que soki ekomi na minoko ya bato mosusu okutu baza na temps ya kotanga nkombo na nga te mpo nga nalingaki mpe nalingaki nde kimia ka nde bateyaka biso na baeglise toluka kimia eloko nga nalingaki tosala yango wana mais soki mpe esalamaki ke mpe yango ezali bato mosusu mpe balinga babetelanga mpe kaka maboko nani abengaki la reine boloko ekomi nde ekomi wana topesi kaka nzambe merci epela bimi na kasho akufi te mais na osenga maseur to maseur na nyonso olimbisanga bato bakoyela o de gauche à droite olimbisa parce que na amenonce baapele ya mabe bakobomanga ah oui bakobomanga mpo nga naza jida nga kabakaba ngai jida nateki epela mpo na $100 bino to boobeta lisolo ya $100 bato bayebi bakobetox bayebi baprince bayebi bayebi bagemima bayebi $100 tovandika na nini osho wana esilaka wana $100 etielanga provision na ndako te mpo nazala na $500 mpo natia provision biso toya biso baluba balakisa biso nde basomba asaki ya fufu
sac ya masangu bafuta mbila nyonso osangisi miliki baloso semu $100 en provision te n'importe quoi bolingi kosali réputation ya mutu pour rien so boyebi likambo te bosala lokola Yves nde basalaka aye atuni na koexplike yo mais yo oyebi likambo te mbala moko bandi kofinga obandi koloba n'importe na bacollègue no mpe ebele bayini yo mais eza yango normal Yves ngai naloba yango eza mabe te mutu nyonso tu te fo alinga yo Yves eza na bato balingaka ngai soki mpo olinga te tamie ozo comprendre soki osalelanga sembla ke Bijou la Reine alingaka yo nga aza na mposa bato nyonso balinganga te ebaka te azalaki na susi na nga bagabriel babuyibuyi bato bazalaki tellement ebele ya kobala Reine biso toyebi yo depuis mangwau toyebi oyo baosakana no bamoni yo kaka na youtube awa baye youtube nde baosakana na yo bayebi yo bien te mama mpe alobi eza na bato oyo balie mbongo bacomédien surtout balie mbongo na makambo na ye ndenge azalaki na kasho tindaki prison omoi bilo mosusu ezalaka moto ezali eloni ezanga tobomaka mba moko moto ezopela tobomi yango mpe esili mais bino sikoyo moto ezopela boye bobakisi lisusu bapetrole bamazuite epeli su makasi apres sikoyo bokoma osutuka wi efale toboma na biso moto yango omona okomira mira esa atotika biso Bijou la Reine amonani te yo assistaka bato mingi ndeko Jolie hospitalisé basalaki opération akwaki na moto oyo bandeko bayebi omonani te papa Godé Mabata campus clinique universitaire omonani te ndeko lisusu 7e bagarre aza mpe ndeko na yo otikaki komonana te depuis ke makambo ya epele bandaki Bijou la Reine amonani te en fait ezalaki nini oyo edérange Bijou la Reine nabeli dès le premier jour wana oyo bakangai biso samedi na nakoka te ntina komi na clinique des anges wana oyebi yango na nsima paye du peuple na bova traitement ok docteur na ngai ayebisanga bi ozobela oye ndeni tension 17 otamboli mbala moko batienga bapesi nga chambre donc bamaladi mo ebimi na kandaki te omoi nga so naa na kanda na perdaka omona nalingai koloba te bato mpe babenga kosala émission te koloba Karine Pala merci yaya place oza na Belgique babenga kosala émission te ata osala émission okapi opesa bambote ebele mama Karine Pala oyo akondima yo malamu oyo mpe koboya etali kaka bango na nzambe lokola yo oza motu na nga nde ifo naloba parce que bato baomona tala kutu boye alikaka baémission bongo oyo alobi te mpo ani nazalaki santé na ngai ezalaki bien te liboso santé nzambe abikisi nga yango tosala émission na yo donc obeli kaka mpo na dossier ya epela oyo parce que elekela ngai banda na botama nao namona bato bongo te bambinga bo babimela biso bambinga mibali babimi balati soki bacostume so baveste babimeli biso baentouré biso na 155 wana bakangi biso mokota ya mutuka ata yo moko Yves donc esalinga mabe na vie na nga donc mokili oyo eza mabe mokili oyo eza mabe tozonga kota maladi ya maladi 7e bagarre c'est ma sœur camarade na nga ya lelo te ya lelo te tozali pa bamunduri tant tozali na baya munduri 7e bagarre ayaki biso tozalaki na ye camarade na nga nakokaki komanke te koke kotala na hôpital vi ke nga mpe makambo yango eye na beli en tout cas namonaki abimaki natala émission na yo babonne guérison nayebi ke oza mwana nzambe ekoleka bien Jolie Kasimba mpe nakokaki libende ekotaki ye na libumu mais tosolola na ye 7e bagarre ntango akotaki hôpital wana nazali na point noir na braza tosolola ene na ye se mama ntango na oya na omona yo tosolola na biso eza problème te mais santé nde dérangeaki nga ntango makambo ngo ekomi makambo mira ye sape ekutinga na na hôpital oya ndeni ozomona mais nabangi kaka mokili mokili mpenza nabangi yango nzambe mpenza alakisi nga mpenza alakisi nga ndeni na okovivre na mokili oyo obenga na tournage na yo na koya obenga te na kovivre kaka oyo lobi na ota buibui okanga ngai souffle de vie te nzambe nde moto apesaka motu mpe mabomoi
soki ezalaka ke tovivwaka mpona batéâtre na biso mais bato ebele basalaka théâtre te bazovivre bien so obenga na tournage na yo na ye so obenga na tournage na yo te konyokama na yo te na obenga yo te nzambe alakisi ngaka naza na banani mais biso tozwi sango nouvelle ke mikolo oyo ozolinga kose confie lisusu na baartiste comédien te olobi ke bandeko baza mwa mabe ebele omoni bayini na yo nouvelle wana tozwi yango déjà avant que tosala l'émission c'est dit à quoi badécision ndenge wana ngai Yves nalingi naloba eloko moko omoni so likambo ekwei fo boyebaka eza nini au juste bozala te kende fo bokondanaka mpona nini asali boye wana nini nayebisi Justine Mata atotonge ngai immeuble ata nazangi nakoboma ndeko na ngai te mpota mosusu na immeuble oyo otongelinga ata naa na mutuka te nakoteka ndeko na ngai te oyo Justine ayebi naza na bavoice na ebele mpo moya eza te oyo nga tobotusana nde badiscussion à chaque fois nayebisi mama longolanga na problème oyo dès le premier jour nayebisaki longolanga na problème oyo mama bango abaki ye moto akangisaki akangisi mpe afundi mpe bato ebele ozomona if nga aleka bemission na natikala otanga komba motu te nayebi te ta motu nabosani nafingaka motu te mpo eza éducation na ngai te biso baédika biso bongo te baso ozo éducation ya tata na mama te na baeglise oyo tozokendaka boyoka ata bamateya ata na bamosala oyo ya théâtre eza mosala ya bavorien te eya mosala kende ozokoédike masse eza te kende ovandi na oyo bandi ofinga bainsanité na télévision ozoloba bato bayebi mpenza bavie privé ya bato lokola bango bavandaka na bato esika moko ok boyebaka na bino yango te voilà ça fait mal mais likambo ya bacomédien ose méfie na bango pourquoi bon toza ebele toyebani bilongi kasi mitema te yango nalobi Yves oyo alinganga malamu oyo alinganga te malamu azali na hôpital bato bandai kobenga ngai leke bakata biso tika makambo batension ebi batension nde esalaka yo mama ani motema papa dego azolela bi makambo nini oyo nzambe mais nzambe onga asambelaka banda na banda théâtre 28 yango na okokisa na kota ndako anganga te nayebi nanga nde basalaka motu mabe te nakenda nango osimba kisi te mpo nazwa succès na nyokwama na olongwa lemba ti veve sente mpa mangu ao ta mosu mpe makolo mbongo olie eza te mais olingaki mosala yango ozokomprendre na nyokwami mpo nayebana na yo motu mo obimi no lelo oyo ofingaka la reine tozonga na okala botala na la reine yango mpe ya kala yango ezala malamu alors kobima ya ndeko na biso epela lelo eza na bandeko ebele batangi komba baartiste ebele mpe balobi ezali ye moko mama Justine Mata nde abimisi ndeko na biso epela kotobe batangi komba belvi na kati kotobe cotisation ya baartiste en fait ezoyebana te so okoza na mwa idée ya likambo yango nani akokobimisa ndeko epela naza nanga na idée te nga nayebi kake tosolela papa ntsakala nayebisi ye bino pa makambo oyo bomona ngo ndeni wi tozwi pa makambo ebele basete baga maladi bajoli walelo bapapa gode miraisa akufi na Lwanda etu mais oyo mutu aza na bomoi aza esika pasi bozoloba nini parce que nabenga ye baprésident masumu aza papa na biso nyonso nde nayoki ya joni ayebisinga bi bakendaki koluka baparent ya Mata na matete ipare nayebi te so bazala na matete président Lombe na président Masumu nde bakendaki donc yango wana 16 oxygène mpe nabengaki parce que baa bakontinue biso mpo nga nazala na ANTPC so lelo naozwa batraitement na bana na nga na famille na nga eza grâce ya ANTPC kokende bahôpital ya bachere wana bahg baclinique des anges wana eza blague te eza grâce na ye bango nde baa bakontinue biso akondi na biso nyonso ya batéâtre nyonso na solola ye na bango nde omoni mpe solution ezwami oyo wana mosusu nayebi na mati voilà est-ce que ebebiseli yo te relation na bandeko mosusu oyo mpe bazalaki na confiance na yo depuis makambo eleki lokola bato bandeko mosusu ya famille libota ozala na bango bien par rapport ya acte esalami mais bato bandeko ya famille libota bayebi ke nakosala yango te bayebi donc bato bayebi te tovanda na bango te tolia te tomela te
oyebi ke na Dubai neti nani mwana nga Jonathan Mafuta na bienvenue Kiakibeni babimaka mini toyoka boye mambo ya Gingombe toyoka boye juste eza nini la reine batikela biso oyo tina Dubai bazobenga partout baprofite mpe napesa mbote ebele na Dubai mpe amasa na nga Giclair Mbela Giclo donc le manager bambote ebele mpe na bienvenue Kiakibeni bienvenue Kiakibeni na mwana ne Jonathan Kiakibeni vrai mukongo pena kwa Kiakibeni Dubai wana so Dubai osoba mituko sa conteneur baza wana pour nous servir yona apesipe Jonathan Mafuka bambote belé tambusi biso pa na Dubai wana voilà tant to ya wana to luka yo pe to ya wana ngape kana mite na zala bambote belé pe na le président Kadima kanga Dubai kala ningo sala wana sala bien. Et puis Nzambe ya Chan na kati ya Dubai bambote belé. Alors pour en finir, ils ont un dossier il y a divorce il y a Ndeko Bijou la reine au divorcé na des Suisses les le au commune Robima na Ndeko Gingombe artiste o yazali mobali ya collègue no peka ka musala ben ezali infidélité au sali tu es appelé divorce au bimana Gingombe na bien nga pendani na boy na bali na ngai oui eleki na ba réseaux sociaux ekeye zongi ko vie privée na nga na yena wo ive lokoza mutu na linga ko mingi ona linga ko mingi naibi ngapela linga ko mingi linga ko mingi mais chic de la boîte c'est pour na na problème tikolo benga na chic mukadi yo ka komba mutu na ye lokwa na linga bino mingi bona to sa émission boyebi te libala ekufi na osango te inoti kosango te libala eza na baprocédure ebele bato bayeba te napesi merdi ngombe mbote petite soeur na nga bajoyeux anniversaire malgré nazalaki na nga na hôpital nakokai mpenza te mais merdi madame ya Ngombe na nga Gingombe kamara na ngai ya sur na lelo pe fort Gingombe kamara na nga ya lelo te ya lelo te yanga kotisi na infidélité te omoni bato baloba makambo omoni ndoki parce que Moïse mbi ayemba eloko wana oyebi so aluki yo na buto akoki yo te na ntongo sikoyo akomi liboma bi tika na créer eloko moko ya mamba soni oyo mama mosusu ntango bino boya bajournaliste avant oloba likambo ya soni bo yo momi yoka soni na mwasi na mobali makambo ona olinga na bimisa oka fin du mois futanga po bolia na motoki ya motu leti nga mpenza fin du mois futi donc komba Bijou la reine botongi bandako botongi baimmeuble na komba Bijou la reine franchement po nzinza eleka boye Bijou la reine eloko moko eleka boye Bijou la reine azala na succès te mais botanga kombo na ye pourquoi Bijou la reine ayebana te mais botiaka ye na baminiature pourquoi botikanga nano s'il te plaît papa Yves oyo eza émission suka na bai na osala esu émission te nasalika mpo na yo oyo akondima histoire malamu oyo akondima te paome eza te mais ngai nasengi nde pardon pa mamepela na nyonso mais napesi nde merci pa mwasi ya vie de loin Justine Mata napesi yo merci na kabale abengango bongo lobaka ndenge ocomprendre ndenge na ocomprendre ka il faut pas comprendre mais français mpe mwa mokie po biso toza biso bamboka tie mwa français mpe totya yango kate mais totangisi quand même bana totangisi mpe baleki toyebi mpe mwa bamongo tiano kaka complot kaka complot te complot eyebima bien te donc pour babilo mo boye oyo bato oyo baloba français bien wana bagros mo babeta bacomprendre eloko na lobi merci na Justine Mata nayebisi ye mama omona nde réputation na ngai ezobeba abi mama bino bosala na bino batéâtre bakofinga na bino banda ntongo ti poko bino bokanisa bongo bokanisa ke so osala théâtre fo babanda ofinga o motu mo alamuki afingi yo lobi afingi yo lobi afingi yo bino bomesana nango te bomesana nango te
merci na bato nyonso basoutenir nga na maladie namoni président to Jano Binano babi Moamba président Jano Binano Moamba toujours nga pe mwana Moamba toza sima na toza ebele Yves pa okota président Jano Binano mobali d'ailleurs to banana Osho déjà kuna esama soliza la to banana Osho bo banana Osho na matonge Binano mobali papa so Paul Muntu papa Paul Muntu ko yebisanga baba Nicolas $100 ateki epela naza na bato oyo ko $100 leti vient nga Théo ya Théo Zambrota aliaka dollar elala te OK aza poto aliaka siko dollar ya ye lelo nyonso tout fait si la kaka aliaka dollar Théo Zambrota boyebi eti wana siko vient nga aliaka dollar elala te PDG Dox Dieka PDG donc moi ba PDG musuba yelelo mais PDG Dox Dieka ya kala watu abaniki ya kalamba ine menena ndego loba on a minito gouverneur ozela eti voilà biso nyo tupe to cheka maboko gouverneur PDG Dox Dieka donc biso nyo to asima na ye nana bato ebele okeno bijou la reine akokufa nzala te akozanga eloko te donc boyebaka makambo te yango boloba Fanny Ode motema dide Minimbo azali boss Eric Mbamba la Suisse azali aseka makambo abiki ngombe mon frère ta makambo baokrele biso basekaki bino mais oui baseki bango na niveau moko mamu international ya Mirai na pesi yo mbote depuis Afrique du Sud Anima Kwakala, merci na ba conseil na yo, merci vraiment. Merci. Bébé, merci de longues jambes. Abilare ni nango boye ni nika boye. Na yebisa ke ovanda kimia. Solution ezwa. Donc c'est un peu ça. En tout cas, nga Gingombe c'est mon frère. Merdi petite soeur na nga propre. Merdi penza leki na nga. Leki na nga Gingombe na nga président Gingombe na ndeni président Gingombe aza na groupe sans souci ayo sela nga ba scénario na kati ya groupe na nga ba film no mona na kati ya groupe l'état de la c'est Gingombe Gingombe c'est mon frère likamba munene bon bosiko Gingombe sona papa ki bazaye ba pire te ba camarade te au moins que ba beti a taper. tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te te so omoni ana te kende mbala moko bibele elobi soki olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya orphelinat Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango.
na bandaki mosala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Benny, ouais, ça va? naye na nzila wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui okende besoin oui tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce comme Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokili te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mouido no maïle mo. Ya mundede. Attention ton nganayo. Mutu bolongwate, obosotonga no mobimba. Yango Jibe service et Sakaka na Kisasa. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Ah, ino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sidi, yebisa na voici. Oh basala bandeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kocha biloko. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Donc il y a on a voilà. Avant ça l'analyse, on benga ngai, so bo kile tilikam nanga conseil no pesa bino no yeb sabino. Leti anima kwa kala benga nga. Ya Mireille mamu international benga nga na ibsa na solo na bango taleza bo. Ko izane Mireille. Comment est Mireille ndé pas trésor mukuna. Bana ya papa ya biso Pascal mukuna. OK. Papa Pascal mukuna pesi ombote belé. Donc merci Belé na maître Koba donc na kiseo oyo toujours bien plus ming souma je sais pas si yango to kenaye normal azali a plus na katia flat hotel les zéros na quartier Mandina à 49 commune ya Matete chez maître
Et plutôt, j'allais dire comme ça, chez le président, le PDG Edors Dieka. Donc, on a serveuse. Voilà. Il y a Tongo depuis Kalambay. Donc, la serveuse Sarah Diba, donc, vous avez juste une école, complexe scolaire Kamo, dans ma tête. Tout n'est qu'à rémissionner. Et puis voilà, on va payer. Chambre na biso za kitoko restaurant ezali place ope mapenza na papa na mama ata yo moko polingi yo vanda no kimia so polingi ka musique ya se ezali ba chambre vraiment olali oboti bapasa apa ba chambre so okoti obota mapasa so vandi no libelo banjo landisa bango kaka ndeyo mo olingi kaka merci na PDG Dox Dieka bato boye fo nzambe apambola bango mpo basalela biso yango ebele po et ça bien. Baby Jonja, nayebi so nataki komema Baby Jonja. Ah, comment on a mou? Il a compris. Lelo babi liboma, c'est vrai ça, de babi liboma, ah c'est la biso. Les draka chama lei. Papa on est kei ozamba mystique. Kei penza. Mon pépé. En tout cas nzamba mystique, on a essa batu nzamba mukolo. Nzamba mo mukete. Baby, c'est normal bien comment? Napengaki na tongo parce que ngape na okaki yango batu ba okikolo bomeke batu bazana ba information na sûreté bébé beli bomate lobi kutwa na tongo ndire na tongo to lobi asali na poko asali nini vidéo na ya TikTok azana ebi moi muke azaba age mona ba legra kasha mais le bami mabe déjà hein. Kisi, Kotoboye, Balobaboye, tout ça. Napesi Barcelone, RK Mouchanga. Napesi no Bambote Belé, petite soeur propre. Voilà Naomi, hein? Naomi Barcelone. Bambote Belé, na papa et puis na bébé na biso qui toque la charmante. Bon, Mokili Balobara. Ok. Soko zangi baba, tala fia likolo kilo. Tala penza banda vanda pa bango. Ayeba ko lukate mama bonga lambe gosko omeba yo fimo andaba taba fie ba garçon lemba baza mama bonga balambi la ba covid la covid nde vimba na nzungu balambi bakaboli mwana sani do benjira bongo soki ozui ekomi o asimisi a clarté surtout bande on a fait mibali nde ba koma na moi car na mo boy PD les bien donc finalement ozala na mbongo babikisi ozala letingayo otopamba asuka l'échec batinyo sangai ngai voilà comme on a la liste bimite l'échec yango tina ba liste cotisation matanga mais comment ils atteignent félicitations à Néné Botaille petite sur propre en tout cas le jour où on a un qui est continué na télémica boy kibi attention et même en bas mon hôpital le mercredi religieux bon nzamba sunga vraiment oh ya Yves ngande na za boy au contribution ya matanga au mutabeli batu nyonso théâtre okotuna bongo te micro ba ebisa mutu soka tie mutali boso te chaka mutami bale mais oui so na tie mutali boso te na chaka mutami bale na lingala na nga mutabo suite mais lingala na pesa o motema na ngebe mais tout au chetan mais na tite parce que na ngote papa Armelo mwamba papa Armelo ça m'a fait bosser belé hein mokondi Charlie Mboyo nazozela kaka Théo Kakafuka honorable naza nango te franchement na beli bela tisa $50 na ye na beli makasi nasali une semaine na hôpital merci la tisa 50 na ye na biso za ndeni keneno kana carte ba pesa pa mama Denise la fondation mama Denise so ke kaka bakisi mambo nyonso c'est fora ti $200 na ye na tanga ta liste nanda ku vie ya ti $50 na ye vie comme mama be tena ba ba timbo to comme mama be kokota la mamba polémique te sala musala non normal ndengo salaka au moins il y a une polémique, tu as une cotisation. Moi, je suis malade, je suis ma casse, je suis voulais à $50. Mais il faut que tu aies
Rocha. Rocha quand même. Obi? Rocha. Cotisation. Contribution matanga. L'émission Rocha na cotisation. Je la tchaka. Naza mbongo te, na uti maladie. Au moins des aboyés. Biso nyonso batunyo to bazwa carte d'assurance maladie. Bakendaka na carte, bakisi ma nyonso kuna. Kona ndako babiloko balamba kuna ngala kokanga ngauti. Na ndako balambelanga. Siko mbongo wana bana bafuta mwa transport ta musu bakocha carburant na mutu kabaya. Tala na uto bela makasi. Naza kuti fona kezo ba résultat ya mukongo na kote ki radio pona mukongo. OK. Le naza penda awe kangami nga mukongo kangami nga na okokati. Naza penda sérieusement malade. OK. Merci. Babiloko wana ebandi na $20, ba contribution ebandaka $20 mata. Okopesa $1000, $10,000, ça dépend la besoin yo. Voilà. Mais ngas ko na pesa ko moteme de, so na bina cha 50 na tie, so na bina cha 20 na tie, so pe na $10. OK, motema nange beti pour na tia contribution. Mira ça c'est ma sœur. To joua na ye na ba bande cassette, surtout pas major Zolozolo. Auditeur na biso major Zolozolo bisadi na pesa ba mbote bisiko zali. To joua na ye trop. To joua na ye vraiment nazo lela ye, il fallait pas. Oyebi Nathalie ba Nathalie vidéo moko soit émission moko asalaki ton nani Suzy Banto akufaki habito tika lolendo nzoto eza pamba Nathalie sumso abibo olukanga na kisasa na ya pobo changa na cercueil esanga pasi biso tolela te photo cha caméra to cha téléphone ba mono nde onzolela Mira, ça c'est ma soeur. Tu vanda, tu lia, tu mela. N'appelle président Carlos Mbote, président Mobutu, Willy Ndeke, Batu Bazaï, Kuna Angola, Sébastien Kungwati C8, Batu Nyoso. Maman Moindo, ba mes condoléances na bino. Biso Nyoso to kufeli. To kufeli oza cher pour la biso. En tout cas, bande on a biso nzamba bisi bango badimi ba papa Godé ba Mireille Touba 17e bagarre lo mingisa wana ba camarade nanga Jolie Kasimba nzamba obate la bino. Voilà. Il est ma fan nayo et puis mon mot na 2-3 personnes numéro de téléphone est appuyé la bande ko bata la biso to suki c'est émission biso lelo. Fan nanga ezali émission oyo bolimbisanga na bayi na osala so émission te. Naye kosenga mama epela bolimi anaye kosenga bolimi mais nangi napesa mwa conseil na bajournaliste bacollègue soki moto ezali il faut koboma ezala bien tobomaka moto na place ya kopelisa yango po ekoma grave po ekoma trop tard. Parce que Bijou là na famille, na bana, azape na bafan. Bafan nanga, j'espère que na salaki vidéo moko mukie, na monaki Jemima Ibela tchaki yango, Rosie Muchoki tchaki Prince tchaki yango. Parce que na bana ko kokate, na za ekutu na makasi te. Prince esinga na salaka moi vidéo ko lingi aussi ko sa émission te, lingi na yo te. Parce que na zapenda ya kosika makasi. Mais puis le bateau bobenga nga tongo midi poko boko enlever nga boko boma nga pa mete mais zato moni bateau ni otu babomi bango moi nzambe nda bimisi bato ngwa ato bata mi na sama yo bimaka mais moi le kaka ayebi soki ngai naza jida na bo traiter nga na bakombo nyo na nzimi problème ezate merci na bino mais oh nga na ye epelaza c'est ma sœur camarade nanga collègue nanga yaya nanga ya musala na sengi bolimbisi et bakata merci na ba courage Karim Pala maman Annie maman Sarah Kabelo tout le monde au balinga nga papa Paul Buntu donc na question ma moto délai bisika bozali na bosente mokonzi nanga papier piana la question va me délai vraiment tata mwasi na ngai leki ya pasteur na biso ya tika nga te ya pesa nga ka ba verser abi 10 jours
bakobundisa yo bakosangana bakoyebele babolonga te napesi basere na biso nyonso église Dieu créateur Dieu de sika te na pa apôtre Gilles Bouba Makengo na église na Minikongo 64 na commune ya Ngaba wana place mpenza na bombama wana na bota napesi Divin Kilimali bambote Dorcas Kilimali bambote ebele napesi bana na ngai le temps de la grâce président Kauma chef Japon Maman Pauline tout le monde bana na ngai mpe ya Brazzaville napesi bino bambote ebele bato tout balinganga bafani na ngai Bijou la reine yeyo oyo boyebi les amis de Bijou la reine balelaki bayebi ke Bijou la reine akosala mambo wana te oyo ekomi moyen kutu ya kosalela yango bakalkile eza te bosabone na la reine Bijou Chanel. La reine Bijou Chanel eza chaîne na ngai YouTube tozobundala kaka bino boyebi ka mambo yango ndenge ezalaka donc c'est un peu ça nayebi te numéro eza te legre kashama wine minimbu Préfina Minimbu donc merci napesi bavie na nga oyo basunganga leti papa na biso Don Dasi Makiadi wana depuis njili depuis Mundweri donc wana toza na Lisboy ya tikanga te ti lelo Don Dasi Makiadi na bosani te kopesa ya Willy Musheni code mondial code ya mboka ya na biso sola ne bien babi mécène ya solo Willy Musheni code mondial code ya mboka na bosani te déclara Pablo Kin babi PDG Pablo Kin na kati ya Luanda na kati ya Luanda baboss bakoma bango teka fufu na lufu mais ye un millionnaire à kwanza pe ya dollar Pablo Kin le grand déclara afungela biso pitala kitoko na kati ya Luanda wana na bosani te ya Laurent Sokoko akimisa bakombata nyonso ya Laurent Sokoko akimisa bakombata nyonso 28 ans de carrière 28 ans de carrière nanga naozelaka bino moko lobanga à la reine napesi yo salle de fête moko nanga à la reine nga kota kolata moko nanga à la reine nga masanga donc ba surprise ezala ebele parce que il faut na fêter na nyoko mpe na musala oyo bambase epai bampese epai bamambo ebele ekeye ezongi quand même bato mosusu bayesinga empereur jipe lumbala napesi oyo bambote nanga mpo ane ozeli 30 te donc nga atambola na molimo mosantu ntongo ebisala boye na sale donc 28 ans donc ça se fête il faut na fêter 28 ans de carrière nanga nazo mérité talaka ndeko na mino mwasi 28 ans de carrière na nyokwani donc ya Willy Musheni code mondial donc nazo zela kaka esa yanga malamu napesa pe PDG et Dox Dieka nini faire part ok ya répondre donc bo soutenir nga eza malamu merci beaucoup